mbote lisusu bandeko balandi ate komo wapi ndenge tomesela kokuta na biso na bino esengo eza ya ngai ya komona bandimi nyonso tu bandimi ya tokomo wapi oyo balinga kolanda makambo malamu nayebisaka bino soki olingo ozala informe oyeba makambo oyo ezoleka na mboka na yo Congo ndeko Eliezer Tokokoma point barre okoyeba evolution ya makambo oyo ezoleka na mboka na biso Congo touti wapi tokomo wapi tokokenda pe wapi. Le 30 juin 1960, le 30 juin 2023, changement na mboka Congo ezali to ezali te. Yango na lobaka touti wapi tokomo wapi tokokenda pe wapi. Mokolo ya lobi bokozwa point de presse ya chef coutumier Libilime cardinal bimor akoloba tokosila bino mokolo ya lobi azoloba mpona Congo changement nini développement nezali mais awa nayebisaka bino toza justice te parquet te tribunal te mais makambo ezoleka na mboka na biso Congo ezali malamu te. Comment magistrat a un salaire à $2,000 alors que mutuka $200,000 alors que tu as $1 million tala ba dossier fana na ba tribunal na ba parquet ezaka benda singa comme pouvoir o ezalelo ezali pouvoir le peuple d'abord le peuple population de bazina besoin ba se retrouver na pouvoir o ezalelo. Il y a un mire de la matation. Colonel bien numéro 1. Tout ça, la commune à Gombe. To comme moi, Pezawana. Lelo, nazo yambila bine makambo. Papa aye par la biso ya kotoke porte. Ale bo tala. Moi, nanga akufa. Na société benga Tango Protection. Babomisa moi nangai. Ça fait 7 ans. Moi, nanga tika bana mibale. Na mwasi. Bana na ifu watanga. Baliaka bafana malamu papa na banga saka quelque part ti lelo charge ya moyi bazwate ndenge moyi akufa na mawa na passe ya yoka tozo mona ndenge congolais akufa na mboka na yemo Congo na yambele bino ndeko moka zalia bokomona ikala mingi te boyoka maye oyo akobimisa mokolo ya lelo bokomona dimension ya mboka na biso ndenge komi. Il y a un makambu tout est politique. Nyos est politique. Tout ça qui n'a pas au Congo. Balobi dossier Bukangalonzo. Dossier Bukangalonzo. Le combien de fois? Président Martin Fayulu. Alors il faut te clair. Le dossier Bukangalonzo. Jamais bon à l'État bako liya ko ngouba. Ako tolerata mokolo moko te bali mbonga le ko nguba comme Bukangalonzo etongi eloko moko kuna université na Kindu etongi université Mapon. Il faut tout le monde a clair na dossier Bukangalonzo. Lelo Martin Fayulu m'a dit Franck Diongo Chamba place azali tozo se la libération na ye parce que ça combattant Franck Diongo il fait là wa abundi la population na ye botik la biso Franck Diongo Chamba ya kosala politique nga mesana. Franck Diongo Chamba Moïse Katumbi Chapa batelemi matata ponyo akoloba na kombo ya peuple congolais bozo seka biso bozo sala assemblée te boyi ba déclaration bosala raté bande ko nanga na osenga na bino botana ba vidéo ba film ba point de presse ba politicien na ba opposant na ba ta pouvoir botana bozo na temps na sepelaka mingi na ndeko moko Tony Bolamba azaka gouverneur ya Équateur so que la bureau na ye alors la politique na mikanda na kotelaka ba déclaration ya politicien moko na 1997 mutu alobaka boy na 2000 a changé maloba na 2003 alobaki boy na 2004 alobi boy. C'est comme ça un politicien il faut en attendre pour ça la recherche. Comment tu causes la police modèle olobi to mona clair yo moko ye yo telemi de bande ko ngai na ora Franck Diongo na ora Martin Fayulu faut telemaka
Matata Ponyo a commis donner des leçons à Congolais. C'est regrettable pour un pays au Congo. Na fait une parenthèse moussous. Na zomo na télévision, mikolo nyoso parce que tu as vu bauti ndilanga. Ndeko Pero Luawa. Qui est Pero Luawa? Pero Luawa, bauti na biso vidéo. Pero Luawa, Pero. Oui. Bauti na biso vidéo. Bauti na Pero Luawa. Rosimu Kendi ba bomiye lokola nyama. Thérèse Kapanga la kufa. Ya bana ko sibe fonctionner na mboka oyo. Chargé de communication à Bochap. Vice-premier ministre à mboka au Congo. Pero Luawa. Sera tête mais dans la vidéo na bureau na biso. Ça son quota. Pour biso caméra ça partout. Chargé de communication à Bochap. Le donneur des leçons ya mboka Congo. Boso mettre ma boko. Il faut que ACP là pour montrer tombe mon amboka au Congo. Sera yibité, il faut que misa ba congolais. Tous la complice. Ya kokufa, tu as passé ba congolais. Wana tombo ami. Comme ba biso ba boko pembe. Tous la complicité. To yibate, to sala ba yibate. Mo bo biso kaisa la kate. Mais ba toyo. Ba ko continuer ko yiba ko bomba. Ba congolais. Ba ko tombo ami. C'est ça. La République démocratique du Congo. Na matanga ya Rosimu Kendi. To soka de kokunda au moins na triomphal. Jeep a peu besoin na Jeep on a pembe. Ndeko Lézer. Na biso moko na ba cameraman, na équipe na cercueil ya Rosimu Kendi. To tikalona. Tous les peuples congolais. Na ba mouvement citoyen Mbangu. Ba mouvement sur besoin de balelo. Na triomphal wa to kokunda Rossi. Jeep ya Ndeko Lézer yango moko na 4 ya triomphal. Tous les politiciens on a mouvement citoyen, on a Filimbi, on a Lusha, Mbangu na ebisi bino ko sakana. Mais bon la vidéo oyo ndeko Pero Luawa asalaki na butu pour la police. Ils ont malamu na. Il n'y a pas eu de mort. Batane ko piller. Rosimu kelene ko piller. Thérèse Kapara kelene ko piller. C'est ça, lelo oyo asa blanchi. Basokolier, moto malamu. C'est ça les Congolais d'aujourd'hui. Deux ans qu'on a commune qui c'est les communes qui c'est village natal, commune qui c'est parce que Kalamingite ni aussi fait changer. Makamba sika, bata sika, bilonga sika, commune qui c'est et là qu'on est sur la commune qui c'est Batuba robomana chaque jour, Batuba royiba batu chaque jour. Nzela malonga ezalité. Courant malonga ezalité. Maya malonga ezalité. Si le la quartier la révolution, batu melaka maya mabulu, o de benga tordé. Bana ki so yebi quartier révolution, mais de benga ngo tordé. Batu ba ko mela maya libulu. Mai o eza même pas traité. Na ki c'est so wana zo mona. Quartier le ko la sola. Mai bi maraté. Si le batu mela maya libulu, pas la biso mo okuti na masiala wana 16 bis. De cela, moi, les boules, la carte de pan. De mes ramais, les boules, et pas d'abisso. Soni, oh, wap, il y a des députés, oh, tous ont voté. Soni, des députés provinciaux, nan nationaux, tant que la télévision, ngaï, dans un député, moi, qui sait ça, moi, qui sait ça, wap, au sein déjà, nin. Année à bilan, yango, boya, n'a pas bien plateau, yango, il y a raté sur la marba bilan. Bilan, comme les qui sait ça. Obima député madame Moulani nini osali bana gisesu okozo nga pepe sa explication nini na bile be bana gisesu yango bosa kama muke matir tant mutu aye oui ayeli bile 2000 francs na polo zaka 0.040 ce qui mbongo ya Dubai wana eza moyenne 0 mbongo polo wana ye azo $21,000 $21,000 par mois. So, on a une année, à ça combien? So, on paye pour $1,000. À perdre de toi gagner. Bana qui c'est ça? Bon, font la mise. Bah, tu as Sika, Bilongi à Sika. Bah, parti politique à Sika. Action commune pour la République de Makam. Mbote papa. Mbote mengi papa. Bonne santé. Santé ezaka mwa malamu na ngolo ya Nzambe. Nana yebana no sa de ban l'émission oyo nazo yamba. Papa aina bureau na biso mais zo sala passe mingi ya komona ndenge ni ba entreprise ya mboka na biso Congo eza ko diriger et puis ba ko kamba yango et puis tango zo obetelenga lisolo bi yangi donc
moto aza comme directeur général mopaya ndeko na biso. moto aza directeur général ndeko na biso congolais Oui. mais oyo aza comme visionnaire kolo idée wana mopaya Mopaya. mais ndeko akufi Oui. atiki bana mibale Oui. na eta moko ya malamu te Oui. mais kele korelate biso ndeko kombo na ezalaki nani pesa na biso kombo na Kombo na ngai nazali korépondre na kombo ya Papa Léon Ilunga Mbiola. Papa Léon Ilumba Mbiola. Oui. Oye awa na kanini. Na ye awa na ka ya mort d'homme. Mobali oyo akufi ye oyo azali agent ya sécurité ya société Tango Protection awa na kati ya ville ya Kinshasa. Société Tango Protection na moni Fiston Mbiola. Voilà. C'est mon fils aîné. Aza mwana na ngai ya yambo. Oyo na investissa na kati na ye. Ngai nazali policier. Donc vi na ngai ya ki policier mobimba. Moi eloko moke na zwaki yango na salaki na mwana mobali oyo. Akola lobi akokape kosunga ngai. Mais Tango Protection ekangi mwana o ekangi siteme ekangi mwana oyo. Bakomisi mwana o ti na prison mwana o ti kokufa. Na circonstance nini? Mais quand on explique biso banane. Voilà. Fiston Mbiola. Voilà. Mbiola. Fiston Mbiola. Mbiola. Voilà. OK. Azali na 29 ans. Il est mort à l'âge de 29 ans. Atiki bana boni. Atiki bana mibale. Un garçon de 13 ans et une fillette de 4 ans. OK. Nini komelaki. Voilà. Mbiola azali agent ya société Tango Protection. Kati na ya service ya nguyu. Ya société Tango Protection. Azali formé na service ya gardinage na société Tango Protection. Tango asili si formation na ya gardinage ba affecté ye na Kingabwa na Université Cardinal Malula. Université Cardinal Malula, Nasima Université Cardinal Malula, chinois moko azawana. À peine qu'il sa formation, ba affecté ye wana et pas ya chinois wana, pembe na Cardinal Malula. Asali kuna 5 mois après formation na ye. Totika la kozwa plainte moko te ke mwana wana yibi, mwana wana eloko ebungi, ba chinois ba se plainte moko lo moko te. Na place ya azalaki awa, ezala bazaki une équipe ya 4 personnes. Basako se relevé 24 heures, 2 bakoti, bamusu bakeko bapemi. 2 bakoti, bamusu bazalaki bakeko pema. 5 mois durant, mwana oyo natikala kozwa plainte moko na place wana ya chinois wana te. Quelque temps après, na kati na société na bango, ba jugé bon, ya kosa la permutation na kati ya société na bango. Ba bimisi mwana oyo, place ya zalaki epa chinois na Cardinal Malula. Batindi ye na BAT. Na lopango ya BAT. Na lopango ya BAT, ezalaki équipe ya 6 personnes. 6 personnes wana bazako se relever, 3 ba se relever, ndenge bazako sala de koto yo, 3 pe bazo sala koto. Alors, babimisi parmi les 4 personnes ezalaki côté ya Cardinal Malula. Babimisi ye moko. Batindi ye na place ya équipe ya 6 personnes. Na kati équipe ya 6 personnes, babimisi mutu moko so batindaki wapi na yebite. Lokola isa ordre ya musala na bango, ase klinaki ake ko répondre na poste na ya tâche. Tango akomi wana, abandi musala. Une semaine après, à peine ko koma na place wana, une semaine après, namoni aye na ndako aye ko yebisa ngai papa, nazalaki epa ya chinois, nasali kuna mikolo ebele na tikala kozwa problème moko te. Mais à peine babimisi nga moko côté nazalaki batindi ngai côté mususu. Mais na komi wana à 7 jours. Ngai nasali wana namoni ba ekosala inventaire ya ba dépôt ezalaka wana. Ba constater que na kati ya ba dépôt ezana perte ya 3 balo ya ba friperie ya ba sapato. Alors makambo wana na yebite nini te, na yebite ekoleka ndeni. Nga na tuni ye. Siko balobi nini? Alobi papa balobi eloko te. Loko balobi eloko te. Yo sala na musala. D'abord oza mopaya, oti koya. Soki problème ekozala. Bakoki peut-être kotuna batu 5 oyo bati okutaki bango wana.
mais je ne pense pas qu'il y ait un problème à ma casse. Balube le côté papa balube ngabi kende musala ake musala bani ko kende musala une semaine oya sala ki basali inventaire ba constater perte a continuer lisu musala pendant une semaine problème te nini te accueilli na ndako azongi na musala donc sans problème to komi le 21 novembre 2016 le 21 novembre 2016 c'était un vendredi. Moi, nabimi na ndako na 17h pour que nous ça relève na musala. Abimi na ndako akomi na musala na ye, asali relève, asengagé na musala na ye. Ngana zati. Le même 21 on a tango ye akomi na musala na ye. Abandi musala na ba ninga na yo azalaki na bango. Na ba 22h. Na ba 22h. Ba moni jeep na bango moko. Ya bango ka société. Et ye ko kanga bango tango kangi bango e botoli ma ba téléphone bango moko bazui bango ba relever bango na bato mususu bazui bango ba tie na bango na ville période wana basaki na 30 juin na étage mo ezawana ba séquestrer bango na katia bureau na bango na butu wana ba botoli bango ba téléphone wana bango bata tango protection tango bango moko ba civil wana ba kangi baninga na bango ba tie na bango kocha bango ko séquestrer bango. Alors, bakangi bango, plainte te, mandat te, nini te, bango pe bazali na pouvoir ya kokanga bango na bango. Baza ba civil ko la baninga. Alors, tout cela dit à quoi? Tango ba constata ki perte ya biloko. Mokolo ba dépôt wana ba oyo biloko ebungaki. Abengi patron ya batango oyo. Que non mon frère. Batuna ba sala musale pananga. Mais on a constaté à chaque fois ma perte. Donc, on a le quoi batuna ba samsa malamuté. Le quoi la perte moko salemi yao. Valeur ya biloko ebungi za $3,000. Yo pesanga $3,000. Ngana fute la bakolo biloko ebungi biloko na bango. Biso to continuer musala. Mokolo batango alobi na propriétaire ya biloko abi non. Yo kangi batuna ngana biloko ebungi te. Comment expliquer okoya kosenga ngai $3,000 nazana $3,000 akopesa yo te po kangi bato na ngai na biloko na ya bato na yo te mokolo biloko dépôt biloko ebungelaki abi bon ça va si tel est le cas y a pas de problème je vais m'en charger seul ya kofuta biloko ya ba client comme ça yo na ngai na yo to résilier ko contrat ozo bato na yo kende ngape na luka ba gardiennage mususu ba ya basala. Tango sikoyo mundele ya batango ayoki kino azo perdre marché na ye wana a se substituer lui-même en plaignant ya batu na ye. Et non mokolo biloko ebunga ki soit mokolo bade. Non, parce que mutuana se plaignant ki contre bagarde ote. Mutua se plaindre contre bato ezali patron na bango le blanc là. Nde atindi batu na ye baye bakangi bango na butu bakei ko séquestrer bango na bureau na bango na tongo batindi bango na la police. Soki batu bazali ko sala musala na kingabo soit na limité, soki bakangi baza na problème moko bako kende na parquet ya Matete. Na parquet ya Matete. Deska bakanga bango juridiction ya Moamba. Mais bango ba sala musala na kingabo. Bakangi bango bakena bango na ville na zo. Na police eza na zo. IPHP. Na IPHP. Pourquoi? Oyo azalaki mokonzi ya IPHP ya ngonga wana. Azalaki parrain ya mundele oyo. Nde azalaki kotelemela ye na bamakambo na ye. Batu na ye soki bayibi na Kasangulu. Batu ya mundele so bayibi na Kasangulu. Ya koya azwi bango na Kasangulu. Aye na bango ti na IPHP. Soki batu ya mundele oyo basali problème na musala na bango. Ye moko na basali par exemple na nini na ata na Maluku. Ye moko akende na Maluku azwi batu na ye. Aye na bango na wapi na IPHP. Esika moi portion na ye ya makasi ezalaki. Mais IPHP ezaka unité de protection. De protection. Ya ba autorité. Voilà. 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 Mais yesiko lokola numéro 1 ya époque wana na place wana nde azalaki responsable
donc parrain na ye mutu aza ko couvrir ye na ba makambo na ye alors yango azala ba tuna so ba sa makambo po makambo etambola bien il faut bazwa bango côté baza bakie na bango kuna bazwi bango boye bakie na bango alors bazwi bana awa bakie na bango tina nazo un samedi moi na bimaki le 21 na ndako le vendredi samedi le 22 vers 10h nazo ka coup de téléphone numéro moko inconnu Nathalie oh numéro ni ebenga ngai ta na répondre oui naki moi nazo répondre ngai papa ezanga fils naza bakangaki biso na butu na 22h na batu na biso atango protection ba botoli biso ba téléphone ba séquestrer biso na bureau na direction na biso na ville na tongo ne ba mimi biso wapi na la police na la police wapi na la police ezana zo ozana zo abia na zana zo ozana nani tozana baninga nyoso ndenge tozalaka wana 6 ngabi bon ça va nazoya alors na tikaki makambo nyoso naza ko sala na se rendre tinazo na komi nazo na kuti mwana wana na kati ya kasho na baninga na 6 au même moment wana nga na komi mundele wana ye na kati ya enclos wana ya police wana aketi na kasho ye moko mundele wana ama présence to ba koma mundele kombo na inde na ebagati mais yendete aza chinois azali c'est un libanais responsable patron ya société Tango Protection lui-même en personne oyebi na yebi en personne bo poto kutana na mona ki première fois na kasho wana aye akoti ake kotuna bagarde ya kasho bobi msela na batu na ngai oyo bayaki na bango na solola na bango babimiseli batu na ye abani ko solola na bango tellement aza ko menacer bango lokola azaki sur na place ya azali a continuer ko beta batu wana na place wana azobeta bango mundele wana azobeta bango na miso la police na piso la police nga na zawana abeti mwana na nga d'abord non monsieur vous n'avez pas le droit ya kobeta mwana problème est dans la justice oko bana obeta batu à l'époque on a un nom de GIPHP na yebite yo moko sala investigation na yo moko yeba ça fait moi 7 mois 7 ans depuis 2016 voilà yo moko sala investigation yeba mutwana nga na yebi kombo na yete merci beaucoup merci voilà alors tanga na menacer ye a bangi abimi bazungisi batu bazungisi bana boloko sikota bazungisi bana na boloko ngana tuni mwana problème o ezali awa yebisanga vérité nga za papa na yo soko yebi yango na yeba ndeni ya kolandela ngo avant que mwana na ngai oyo na posaki question à répondre ngai lokwa bazaki na baninga na ye na kati ya kasho bakangaki bango baninga na ye wana ba répondre ngai balobi papa ozomona mutu wana aza meme ça ce sont des propos vrais oyo réponse nga na zwaki na munoko ya chef d'équipe na bango nyonso bazaki wana abi papa aza meme ayebi na ye mutu na makolo ya makambo te aza mopaya ayebi na no esika toza wana ndenge ni makambo aza na kati ya koétudier masolo ndeni etambola place wana mais du fait que société mutu tindi a mutu na biso ya on tola kise male mais na makambo aza ni mutu ni makolo ayebi tinga bia bon na biso ça va na tout ni problème na bino ezaba pi abi problème na biso ezé pas OPJ dan ba pesinga kombo a OPJ kende kota boye na koti OPJ ngabi papa OPJ na yawa kota la situation ya batu moko ba na bango wa 6 ya société Tango Protection na yeba na problème na bango ezandenge ni abi me lokole baza 6 kombo ya mwana na yo nani nga kombo na ya mwana na ngai kombo na ye Mbiola Ilunga Fiston. Abi ça va papa Vanda. Ngai, moi je suis capitaine. Je suis un officier de la police. Nazaki Anteni. Abi moi commissaire Vanda. Après c'est qui kiti na Vanda. Na Vandi. Tant na Vandi a fouillé ba dossier na ye. Atangi ba makambo mwana Sambaki. Atangi ti parole ya OPJ wana. Alobi na nga alobi me nazomona lokola mwana na yo azali concerné penza na problème selon ba déclaration o ya sali a mais moyen na sala autre tango ya absinga ndenge wana na tuni na ko sala nini abimo commissaire moyen na sala eloko awa ezali te pona nini
soki nga nasali eloko awa nakozwa problème na mokonzi na ngai ya mabele awa pona nini mundele oyo aye na bato oyo awa mokonzi na biso nde azalaka parrain na ye j'abesquise ye nde parrain na ye alors soki nga natiki bato oyo ata mutu moko awa nga nazwa problème alors il serait mieux natinda bango na parquet nga bi ok ça va kinda bango na parquet nga moko nazolanda na parquet parce que soki parquet nalandi na parquet etiki mutu mosusu akoya nsima kolanda makambo ya mutu aza te ok nabimi nakei wana le 22 bakangi mwana le 21 na butu le 22 mwana abengi nga samedi dimanche lundi mardi le 25 le 26 mwana bakangaki ye le 21 bakangaki mwana le 21 na butu sans plainte sans quoi ni quoi na document moko ezali ko prouver que bato basali kambo bazate bakangi mwana le 21 na butu vendredi tala jour bake ko déposer plainte tango protection hein à monsieur le commandant de l'unité de protection de l'institution et de hautes personnalités à Kinshasa Gombe plainte bake ko tika document na bango ya plainte le 23 akangami le 21 le 21 akangami sans document le 22 alali kuna sans document le 23 po bakende parquet pona ko régulariser dossier nde baye kotinda plainte po ba annexe na nini bakende nango na parquet moto a signé plainte ezali nani Willy Labi Imbi directeur administratif. Donc Willy Labi Imbi as directeur administratif. C'est lui qui est notre frère congolais. Nde muto ayeki kotika document oyo après 48 heures soki 72 heures d'arrestation na bango déjà. Po bakende na parquet. Alors, tango batiki plainte oyo, batindi ba na parquet. Na landi na parquet. Na komi na parquet, na kuti mundele wana na parquet. Na conseiller juridique na moko ya mwasi. Bango moko ba yebiye. So na moni lelo na yebite na mais na kutaki mundele wana na conseiller juridique na wana ya mwasi wana na parquet na cabinet ya magistrat oyo azaki na dossier. Tana koti kuna na s'adresser na mwana mwasi wana. Ngabi mama. Mundele na bino koma ko ozala ko konse bana boy. Abino papa moyenga na sala autrement exalté chef et DG na biso soka lobi biso tunyo so na ka DG makamoze pas magistrat. Ngabi ça va. Na ke na moni magistrat. Citoyen magistrat na yepo na dossier ya bateau ya tango protection. Ezande nini? Atuna ozoluka nani na pese kombo ya mwana na ngai. Abi na vérifier. A vérifier ti esili. Tango a vérifier a pese ngai 24 heures. Abi bon, ngai nazo kende komene ba investigation na ngai. Lokola balobi ba yibi. Na kende natala so ba buki mir. So ba buki kadena, so ba toboli tol, so kindenin. Tana kozonga. Oya lobi le lendemain, na na peso réponse. Na kei. Le lendemain na ikoya na demande ya magistrat. Magistrat bisinga mais kombo ya mwana na yo. J'ai l'impression qu'il n'est pas concerné dans cette affaire. D'abord, c'est un nouveau. Donc, le col à l'élo est vendredi, aussi ça moussala avant, l'obi à samedi. Kende nandako, yaka lundi, nakoya kosenga ordonnance ya mise en liberté provisoire, ya procureur. Wana déjà, mundela sa salaki makambo na ye, ba mape bana le même jour wana, baki wapi, baki makala. Bango nyonso 6 bake makala. Oh, mwana na se retrouver mwana aza déjà na makala. Na tiki makambo nyonso na landi mwana na makala pona kende fortifier parce que atikala ko kangama te atana la police atana kasho atana soucia c'est un monsieur qui n'était pas un monsieur compliqué. Azai mutu moko na ndenge pe na ye. Obote na quartier na commune. Na botie na mbujima epa na biso. Moi je suis Muluba. Na botie na mbujima na zalaki commandant PCR epa na biso na mbujima. Baninga nyoso peut-être ba mona na télé ba yebinga.
nazali un officier munene na yebani un peu moins mingi na botelaka ye na mbujima epa na biso mais awa na vanda na ye na lemba awa ndeska za tuza vanda. Alors tant na landi na prison na kende quand même ko fortifier na landa ki pona koyebisa ke mon frère sois courageux na kanisa ki ozali auteur ya makambo mais partout là où je passe à partant na ba ninga na yo bazo défendre yo moko pe ozo partout na leki na zo yo kaki oza na pena problème te mais makambo zo kanzete te makambo zo kamoto yo za mwana mobali zala mobali zana moral o ngai papa na yo na kokaki kotika yo soki na mona kike ozali vraiment impliqué na makambo po oza mutu moko kolingai koyo sanga soni mais lokola na ba konzi na ba OPJ na ba bazolo babi oza concerné te je vais me casser corps et âme na kolanda o bazo bimisa yo oza bien papa naza bien oza bien papa naza bien mais lokwa aza mutu moko azaki pembe lokwanga aza mutu moko très propre azaki kolinga makambo ya donc makambo ko salité pana ezakite mais façon akende ko vivre na prison parce que na kota ki prison na kuti balali soki 100 personnes so bolali na position aboy posaka na position aboy moyo baluka boye et donc bo santase penza donc babiloko wana etikali ezako ko déranger moralement ezako déranger moralement le tanga na so ko mener ba démarche libanda ye moi ezati le lendemain nango na prison parce qu'à côté prison a sali 24 heures 72 heures un jour na tongo na ki ba benganga appel na prison papa ya kambangu na ba 9 heures nini na kembangu wana mto benganga direct gouverneur ya prison papa ya kambangu abiko qu'est-ce qui ne va pas na kende mbangu papa journaliste na komi na prison na kuti mutu etali donc talaga marko monaka etabi ya kotela ezui moi makasi elembi kanisa babiloko wana mais siko mutu nazaki na elobi azaki mobimba na pokwa mais na tongo nazokuta na eta wana na tuni de gouverneur mutu abengaki ngai eza nini oh papa tovandi kaka awa na ba 6 heures awa tomoni kaka piqué crise tant a piqué crise to memi na dispensaire na biso ya prison awa to komi kuna basale ba examen balobi azosala ba fièvre ba malaria ba betie dipiron na nani na poste na biso ya nini ya prison awa tant ba betie dipiron esili ba biso bozonga na ye na cellule yang to zonga na cellule tant to moni ça ne va pas nde tina nini to bengi yo moko ya hotel. Mon frère n'a commis devant moi na zo yebanga lisute. Moi na zo yebanga lisute na zo lobana ya zo talanga ka marko zo talanga wana. Donc na moni lokola moi eloko mususu. Na benge fils. Atolanga ka hotalanga. Azo lobate. Gabi non, ça ne va pas. Je trouve la situation est sérieuse. Na tuni ba prisonnier wana na kati ya cellule na bangwana. Est-ce que vous avez un docteur à la salle? Abino, tu as un docteur, mon cousin. N'abina comme on a bino, kende na rapido que non mon aïe. Mon frère, na tiki moi na cellule na bango eska bazaki wana. Na ke na hôpital. Na komi na hôpital, na kutani na docteur. Na bandi ko expliquer docteur ma kambo ndengi ni na moneli ango na niveau cellule. Le temps qu'on a vendu na kit ya docteur. Téléphone à docteur Eleli na kati ya prison. Même gouverneur a benga kingawana a bengi lisusu docteur abino en tout cas awa na pavillon 10 tozana ka moko ezali tellement sérieux so ki yo moko koko rapidité o ya kotala wana ngana docteur face à face na prison et danini na hôpital voilà bango bazana nini na cellule na bango tango babengi docteur atuninga mwana na azana cellule ngamso na azana pavillon 10 kombo ne nani na pesi fiston Mbiola Ilunga atuni batwana o babenga kie kombo na ye nani o Mbiola Ilunga abisa ne va pas soki mo ezali bon memelanga ye rapidement mon frère bazui mwana na salle na ba prisonnier baninga na ye ba ye na ye tie pas docteur ba kutinga pas docteur tant que docteur amoni eta ya mwana bana de déontologie na bango ba docteur soki ndeni na habité abi papa ça va makambo yo yaki ko yebisanga yango ba yebisinga déjà. Comme ça, yo bima, nga na traité moi na.
le tanga na bimi libanda batikali kuna balata bagamba bazwa batonga bani na bango basala makambo na bango ngai naza libanda ya hôpital na porte po na yebaki naza na kana nazaki mosika te nazaki na porte ya hôpital nayoki kaka na kati ya salle mwana crier papa 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 mwana crier 3 fois simba nango nayoki kimi ekoti naza libanda nazo ebati nini leki kobelela ya belelaki wana liwa nyonso ya yango wana siko docteur bamoni moyen koya oyebisa ngai ezati tozaki na mama na sur place siko basagite bakoyebisa ngai ndenge nini bakosala nde nini do elekeli bango bon par imprudence na bango batindi infirmière na bango moko akende soki na bureau ya docteur azwa soki tango kaka fongoli porte mama ya mwana nde amoni mwana na ye basi balalisi ye na baétaler na blancard bacouvrir ye tina monoko tina mutu nde moment to apprendre que mwana salini mwana kufi tant mwana kufi alors j'avais trouvé que c'est sérieux na sagité nan image moko ye ko elanga mi non loko les abo ngai personnellement na ndimaki te mwana kufi abaki non na zona le mwana un peu rapidement na kende na nani na hôpital ba mekana ko yebisa nga en réalité eza solo akufi bia kufite sur place on a ba se précipiter na hôpital na bato hôpital wana na bato hôpital et bato ya prison papa singai certificat de décès pour na bimisa corps voilà sur place wana kaka ngabino en tout cas il faut na mama yemu na yeba nani de quoi il s'agit mais Moudazana il y papa zana papa Moudazana azana cachot oui prison cachot de prison tanga banda ko bela wani ba pesa document médical té au Kenya hôpital kaka tanga kufi ne ba pesa document au hôpital il fait pas ce qui passe là qui comment docteur vous non docteur tu vas comment ça fait 7 ans passé naza qui est passé la makala na prison bande ko bozo ka makambozo leka bola na histoire on a beaucoup de nyosu et ça la passe mingi muta banda ko bela o tiko pesa document médical té ba que les traitement tanga kufi mbango ya kusala document certificat de décès pour nani papa continue nan voilà ko bana makambo ko sola tamba salelinga certificat de décès ba pesingai na luki mutuka na kumbi na no mandi façon d'urgence na kena tina mama yemo na comme na salle d'urgence na mama yemo talaka longwa prison ti mama yemo ba 16h 17h zaki déjà bambouteillage belé na nzela na mwana zo kendo sanzela na bilamba tout sabanini na komi na salle d'urgence na mama yemo na koti docteur papa docteur ya otalela na makambo ezani papa ngabi naza na mutu awa na ibi eta na yete na ibi si docteur ke na ibi eta na yete na bite so aza mobimba so gaza ko fana ibite na ina zo confirmation pa na yo docteur alobi boyela nga mutu na ngai na baninga tozaki na bango tokumbi mwana ti na kati ya mbetu ya salle d'urgence docteur alati babilo na bamba lataka na mutu tout ça banini abandi ko palper mwana ma présence palper mwana ngai regard na ngai zaki pa docteur pona ko mona ba réaction ya docteur ezanini tango na moni docteur aningisi mutu ngabi awa déjà c'est fini docteur abimisi babiloko na na mato ya papa pourquoi vous pouvez m'amener un jeune garçon de 29 ans déjà un cadavre papa journaliste ezaki lisusu ngai te parce que nazaki ko luka confirmation ya oyo na utaki na prison na prison na ndimaki penza te ya sakufi mais ya solo sakufa kindenga na yaki ndende déjà na ibembe na comme pas docteur au même moment docteur a confirmé que muto ye na ibembe oye na muto awate tchana morgue na zui mutu akio tchana morgue na bandi ko benga magistrat wazaki na problème andi makangate magistrat etoyi ya parquet ya grande instance ya Gombe etoyi na yebite papa ayamba kangati na bengi bato ya société bayamba kangati ngabia bon na sala nini mais avant na kunda mwana oyo il faut na yeba cause normale ya liwa ya mwana ya nini autopsie oyo ezali rapport médical ya autopsie ya médecine légale ya mama yemo
rapport mobimba yango ya autopsie. Na avant là comme na niveau akosalisa autopsie nazaki na mbongo te. Basengi ngai 800 000 francs à l'époque 2016. Nazaki même pas na un rond. Nabina ko garder moi na oyo na morgue jusqu'à tel point na koluka mbongo na faire examiner nini muto. Parce que ça na recourir na batwana bakoya ko sala moi ba makamusu ya mbilinga. Na fandisi moi na morgue. Nazol ka 800 000 francs. L'État nazol ka 800 000 francs moi na morgue. Na salisi na moni pe ba magistrat wana ya grande instance ba ko tripoter pe ba makambo. Na ba avocat na ngai to sali demande ba sengi dossier en communication na parquet général. Kaka ya Gombe wana. Et longo na grande instance et comme na parquet général à Gombe. Le tanga na zol ka 800 000 francs. Bango pe bazo sala investigation na bango. Tango dossier ki en communication na parquet à grande et à général ya Gombe. Bango bazui dossier wana oyo esika mwana lingomba ya bana o 5 ko batikala ki na prison. Na dossier mobimba. Et comme na disposition à parquet général. Parquet général apesi yango na SPG moko que mener na ba investigation normale oye ba réalité problème o ya solo ba yibaki ya solo ou bien ya lukuta. Le tanga na zone ko 800 000 pour na salisa autopsie. Ba investigation ya SPG Kabamba ya parquet général ya Gombe eza ko se faire continuer. Le tanga na kundi mwana après avoir je m'excuse. Après avoir causé un rapport médical, ezali nangaya soki koki kotanga yango. Ba yebisi ngai il faut nakunda mwana. Nakunda ki mwana on a précipitation parce que date ya le 19 décembre oyo papa Tshisekedi alobaka na Kabila ke toko pese carton rouge. Carton rouge. To yebaka te nini kozala. So na garder mwana ko pesa mobulu na masasi tout ça na ko polisa mwana tu na polisa mwana te na ça déjà na rapport médical na zu mwana na kundi mwana le 19 wana ya jour à carton rouge ya papa Tshisekedi wana na kundi mwana tant na kundi mwana ti esili parce que matanga esali à peu près ba 1 mois ou 2 mois na ndako ba famille ba yaki de par famille d'ici Lubumbashi Kasai partout ba tout na saki na batebele na ndako tango na silisi makambo ya matanga esili na bon ça va il faut na kende na tout na parquet général après sanga suite ya évolution à dossier tango na kei kotuna parquet général suite ya dossier parquet général ya Gombe et pesinga note oyo elobi nini objet suite réservée au dossier judiciaire RMP 8739 PG-CAM il y a parquet général. Oui. À maître Moussouaya Moutambaï Jean-Félix, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, local 138, galerie du Grand Marché, avenue du Commerce, commune de la Gombe. Maître, on a parquet général, ils ont répondu à l'avocat Nangaï. Maître, me référant à votre lettre numéro CAB GMF MM wana ba abréviation na bango na ibiangote du 4 mai 2017 dont l'objet en marge, j'ai l'honneur de vous informer que le dossier a été classé sans suite le 24 avril 2017 pour insuffisance de charge. Veuillez agréer mettre l'expression de mes considérations distinguées. Voilà moi ça kufi déjà. Nasina kundi. Oyo 5 batikalaki ba libérer bango na prison. Na note o. Document ngo. Ba libérer bango parce que bakangaki bango ba na sentiment basalaki na bango eloko te. Oyo eza parquet oyo esika batindaki bango na prison te. Batindaki bango na prison na parquet ya grande instance ya Gombe. Tango oyo akufi to sengi dossier na grand na likolo. Likolo nde ekeko décider boyi. Keno bakangaki bato oyo tina te batiki 5 personnes na batiki bango. Bakena bandako na bango. Maintenant bato bakangaki bango. Pour malobeki déjà ki bayibi. Imputation wana. Parce que réputation wana nando sikoa refuta. Problème ezali awa sikoyo ezali oyo naza kolakisa yo ki
moto akomaki mokanda akomi nini oyo asalaki plainte ya société Tango akomi nini objet plainte à charge de monsieur Samba Biti Kadima Falanga Mbiola Ilunga mon fils Mbala Kalanga Koyangani Kabadi Mubwaka Matondo tout ça 6 personnes hein suis poursuivi de vol. L'honneur me choisit de venir très respectueusement auprès de votre autorité déposer la plainte contre monsieur dont les noms sont repris en marge. En effet, nos agents ci-haut cités ont soustrait frauduleusement les ballons de chaussures les ballons de chaussures, motif pour lesquels les poursuites au service que je cite soient faites. Complémentaire, je suis disponible pour vous rencontrer lors d'un entretien à votre convenance. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Signé Combo. Signé Willy Labi Imbi, directeur administratif de la société Tango Protection. Si on a vu son fiston à Koufi. Voilà. Tant on a vu son fiston à Koufi. Voilà. 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 Tango Protection siko bokomi na niveau nini akoloba pe nini. Jusque là nazali franc envers yo. Tango bapesinga mukanda oyo ke ba to bakangama ki pamba basala ki eloko te. Parquet général etiki bango. Oyo nasina ke kotika ye na kinkole. Nasala ki ba avocat na ngai basala ki alala. Avocat nanga basalaki citation directe na société wana na tribunal ya Kinkole. Pona nini na tribunal ya Kinkole? Ngai navandaka na commune ya Kinkole. Directeur administratif oyo avandaka wapi na Kinkole. Alors monsieur Labi avanda na Kinkole. Yango ba avocat ngai basalaki plainte oyo na niveau ya tribunal ya Kinkole. Tokei na Kinkole ba convoquer biso na bango tokende ko samba. Nga na sina kundi makamu nyonso ese ban polele ndenge zo mona ngwa. Ba bengi biso na tribunal pona mbala liboso. Tokei kuna na tribunal ba avocat nga ba pesi motif ya citation directe oyo. Ba avocat ya Labi na société Tango Protection ba soulever exception. Ba lobby makambo muto ya ko fundela biso atoyebi yango te. D'abord, toyebi était de le vivant ya mwana wana oya kufi. Keyende papa na ye. Ye azali soda, azaki koleka na nzela, amoni ebembe ya mwana oyo, ye asombi yango ekomi ya ye. Po anuir biso. D'abord, toyebi ete. Donc, ba soulever ba exception ebele ezaka na ba mikanda a. Balingi totel matosamba na bangote. Première audience, ba compliqué, ba sali ba manœuvre dilatoire. Ba renvoyer audience na date mosusu. Toye date wana. Ba sali liso manœuvre na tribunal. C'est légal, et ça logique na tribunal soit na pénal hein, je ne suis pas juriste bon limbisanga na tribunal soit ba manœuvre ba nyoso ba sala pour na tribunal pour na justice et ça légal. Ba rapporter lisusu nini date mususu date to lisusu ba sali sous manœuvre nde ba juge ba lobité tozo constater que bozo linga tribunal eyeba nini bozo kowela ti bino bo soulever exception bino ba partie adverse bo soulever exception bango pe ba soulever ba motif na bango. Mais jusque là, tu comprends que Bolingi, ba telemi, bo samba, bo expliquer na biso tribunal to yeba, nini tozali po to landela exception na bino wana te. Si tel est le cas, biso tribunal, tozana pouvoir, article 26 ya code pénal, ils ont fait sa biso pouvoir, que ceux qui deux parties eza koyo kanaten devant tribunal, le kolo avec exception. Nga tribunal na zo zo exception na bino na babino ya bino nyusu mbale. Na vandeli yango bino bo expliquer nga nanu makambo bozo wela nga tribunal na yoka problème bozo wela
soki na yoki makambo bozowela sima nango nakoya kobimisa ba exception na bino oyo natala ke exception oyo eza ya solo ou bien oyo eza ya lokuta. Tango tribunal ebimisi jugement ya koloba ke ejoindre ba exception wana na fond epesi biso date po toya kosamba to expliquer tribunal makambo na mikolo tozovanda wana bango bakimi mpo na toya kosamba bakei kosala document moko ya inconstitutionnalité balobi bajuge wana ya kinkole bazali mabe. Voilà, bajuge ya kinkole bazali mabe bazwi exception batien na fond mpo biso tosamba bango balingi tosamba te bakei na cour constitutionnelle olie toya kosamba date wana bapesaki biso na kinkole jour toye mpo tosamba baye na document na bango ya cour en inconstitutionnalité. Alors na babenga nini naza juriste te bolimbisanga na tribunal soki boye na document oyo ezali ya instance supérieure à instance oyo bozali d'office instance oyo bozali wana esali nini ekwei. Alors basi soki non bokende na dossier oyo landango na nini na cour constitutionnelle. Mon frère, depuis 2017 objectif na bango eza nini? Objectif na bango balingi te totelema tosamba tribunal eyoka nini tozowela. Alors il fallait basala manœuvre dilatoire ya kolobake bakangi bango d'une façon arbitraire cour constitutionnelle et kende et statuer sur les dossiers. Nyonso wana eza manœuvre parce que bayebi ke ba dossier lokola oyo ya ba mort d'homme ba dossier mike oyo ezali ba dossier moko ezalaka traité na cour constitutionnelle te. Cour constitutionnelle traitaka ba dossier ya ba premier ministre ya ba président ya ba député ya ba gouverneur eza ba dossier moko voluminaire. Alors dossier lokola oyo soki ekoti na cour constitutionnelle ekobeta 5 ans ekobeta 10 ans ekobeta 20 ans olembi otiki yango. Est-ce que oui ndeko nanga wana aussi déjà aussi ce que plaidoirie na yo. Voilà. Ngana ko kena mituna. Voilà. Ndeko nanga landanga bien. Ouais. Ah papa ilunga. Et ko sala nga passe mingi nazomona fiston Mbiola ouais. Congolais. Ouais. Ba AG oyo ouais. Ou cour constitutionnelle ouais. Congolais. Ouais. Ndeko ozotanga comme chef administratif ouais. ya tango protection ouais. Congolais. Ouais. Nazo comprendre te. Ennemi ya Congolais za kanani? Congolais. Bon. Et aussi, moi, passe mi bande konanga yana le bidao le bawa. Comment un magistrat a un salaire à $2,000 a autant na mutuka 100,000 a autant nganda ka $200,000 to le bagale ko morote to la makambo zo le ka na ka kuni na cour constitutionnelle makambo ya mort d'homme eza nyongo lobia déjà to za justice ni tribunal et makambo zo loba soki ba avocat général ba procureur bazolanda. Est-ce que c'est ma kamousso ya mbide 14 mort d'homme ou takufi et puis parquet général le que moto yo to kangaki sur le plan fond a un problèmeité document yango ezalia. Maintenant responsabilité à mort d'homme ezali et puis esika nini ezali noir sur blanc bande ko ngai na ebité moni Congo yango ya lelo yango tana le barato uti wap to comme wap to kenda pe wap taleta ndeko na biso jeune frère 29 ans atiki biso toyebi ke na mboka oyo Congo misala ezali te ndeko akoluka ndenge nako vivre papa na pas l'accès nzela alobi ayi ko salinga pasa sali soda mais moi muke na ye tala salaire asole na mboka oyo Congo. Voilà. Moi muke azwaka a investir pa mona na ye lobby asunga ye mona yango lelo oyo lisanga moko be ba congolais Congo bino Congo ya bino ya bisote Congo na bino o nazo le bale Congo na bino ya bisote ozi mwana na azaki tala cimetière nini Kinkole. Est-ce que compagnie le cola tango protection et ko kuna mon Kinkole assista kinga même pâté ata different na lobby et l'autre côté charge à même présence ya kenon mutu na biso akufi tokenda ta ko assister na bobsek ou bien présence ya non mutu na mutu moko te loko moko te bato bazo samba ba avocat o bazo ya tango protection ba congolais peka ba congolais donc les bipé congolais sur la congolais mais congolais d'origine de père et de mère. Ah papa mon capitaine que ça monsieur asuka pour cause ba Hollande parce que message na nga ya suka na zolo baboyi na ye awa na tokomi wapi kolela en tant que parent
yo ozali parent oza na ndako olandi makambo oyo ozali pe moboti lokola nga président de la république ozali parent lokola nga conseiller juridique ya présidence de la république ozali pe parent lokola nga président ya tribunal ya Kinkole tribunal de paix de Kinkole ozali parent lokola nga tolobi toza na kati ya état de droit. Ça fait 7 ans 2016 na lelo 2023 na tamboli sapato esili parent lokola ngai oyo azolanda message oyo conseiller juridique ya présidence de la république telemela likambo oyo compagnie Tango Protection compagnie Tango Protection eza na ville awa eyebani awa na Kinshasa mobimba nazo senga secours na présidence de la république na état de droit nazo menacer mutu te nazo luka revenir na ba droit na nga babomeli nga mwana 5 personnes babimi ba document yango naza nango bakangaki bango 6 ya akufi oyo ezali document ya Tango Protection bozo mona ngo oyo ezali carte ya oyo eza carte de service ya Moei oyo eza photo ya Moei Tango Protection ça fait 7 ans durant bakimi bakena ki cour constitutionnelle dossier elali 7 ans 5 ans tozongi tobandi kosamba bakimi bakena cour d'appel na cour d'appel bazongisi bisoka bazolinga kotelema kosamba te nakende wapi naza congolais te ou bien nga naza nani oyo akufi ya congolais te un libanais abima na mboka na ye na Liban aya kosala loi awa na Congo lokola justice ezalaka te bakonzi ya justice papa Ngokas Ngoika Sanji ndeko na ngai Ogi ADC Ilunga honorable député ndeko Eliezer oza wapi bosolo na politique boza wapi bino ba juge oyo baza na mboka oyo bokotala likambo te nakoko souffrir boye lokola nazali étranger ndenge nini je suis congolais de père et de mère naza muluba je suis un officier de la police je suis un kassayen je suis un congolais de père et de mère comment bakoki kobomela nga mwana na makambo ya lukuta oyo yebante ba document nyonso yango eza awa papa journaliste ya azombona yango nyonso ezali awa eza na instance nyonso na sina tika na instance nyonso nani akoki ko assister nga na likambo oyo botiki ngai boy nazana mingi akoloba te papa président na ye kosenga secours epa na yo bakonzi ya justice mokonzi ya conseil supérieur ya magistrature nazo senga ozala na liso moko na likambo oyo naza na numero na nga telefone 083 298 71 81 Mandela 083 298 71 81 085 89 23 093 Mandela 085 89 23 093 numéro nanga contact nasi na tamboli makolo esili mundele wana na bavoka na ye na meselabi oyo bazolinga ngai nakufa pe lokola po dossier lala mais naza compromettre société Tango nazali awa devant micro ya tokomi wapi nasi na perdre mwana ya 29 ans atikelinga bana mibale ya mobali na ya mwasi depuis 2016 ti lelo boyebi ndeni mboka na biso etambolaka boyebi ngai fonction na ngai je suis un policier nasi na bebisi moyen muke nyonso nazalaki nango esesili ngai mais je vous promets Tango Protection à moins nakufa nde dossier elala tant que dossier nakufi nanu te attention nakufi nasi na préparé déjà relève oyo korelever nga à propos ya dossier oyo
na prometaka yo na cimetière ntango naza na video nalobaki tango protection yebaki ozwi makambo yebaki oso ozwi yango mpe ezali mpe ekosila te kina okorepondre na yango ou bien lokola obomisaki mwana na ngai bomisa mpe ngai tinda bato baboma ngai ou bien osala soki ndenge nini comme ça otala na kimia tanke ngai naza na bomoi yebake yo okopema te na mboka ya Congo mabele ya bakoko na ngai okopema te tango protection na société na yo labi yimbi ozali congolais de père et de mère lokola ozokozwa conscience te na problème oyo justice ekokabola ngai na yo voilà maloba nazaki nango ya koyebisa bino bandeko na ngai. Ok, merci mingi papa Ilunga, commandant Ilunga, merci. Nayebi que dans mboka au Congo, ba Congolais bazali. Mboka o est dirigé par un Congolais de père et de mère. Et mission o salami au pesa numéro na yo, na si suite c'est cause là. Il faut to yeba makambu to sala. To bundaki pambate. Na uti ko rappeler dans mboka o, ba tu ba kufa dans mboka o. Ba te bazo ke de kota population lelo, ba ngone ba saye ba tu ba bomana. Ba tu ba kufa, to ba ngba tomba mwaka. Mais le lot, tu as besoin d'un état de droit. Bande de besoin de nangai. Vous l'avez dit, papa, policier. Moi, j'ai 29 ans. Article pas d'ami balé. Salaire à policier, ça combien? Yoko landangai. Kouni la cour constitutionnelle. Bah, dossier ne se la rakuna. Le lot, oyo, dossier, il y a, tombé en hôtel de la Funa. 21 ans, la cour constitutionnelle. Dossier, 21 ans. Famille. Cour constitutionnelle a sa libéra dossier. 21 ans. Arandra qui jugement arrêt nango na 2020. Cour constitutionnelle ça là qui 2017 2020 cour constitutionnelle a rendre arrêt à zongi sibiso kana tribunal à Kinkole. À partir du tribunal de Kinkole, lokola bango balingi totel mato samba te tribunal eyeba ni neza kolekate na ba moyen na bango yango ezaka kende lelo tala depuis 2020 cour constitutionnelle a libéré qui dossier. Tilelo na tribunal de paix toza kuna na tribunal de paix to bandi ko samba lisusu ba moni ba tribunal de paix bandi ko zo ampleur ya dossier ngo bango ba kimi lisusu ba sali changement ya juridiction ba kena cour d'appel na 4e rue tanto komi na 4e rue to sambi na bango cour d'appel elobino tozo mona motif valable o bino bozo kima na Kinkole ou bien ma be moko ba juge ya Kinkole ba sali ezate bozonga na Kinkole mais kuna na Kinkole ezali kaka bokende boya dans un mois bokende boya dans 2 mois bokende boya mikolezo kende ah je peux se pousser ah réseau poussana de 2016 til lelo 2023 nazomona que tozo ko se diriger ti vers 2030 parce que nazana moyen te nazali policier na nelo côté yangonde bazolinga ko anéantir ngai mais na sina perdre moi na avenir va même timo kona kole tala na lati elamba rouge weza makila mwana na ngai na tambola kanango depuis 2016 tilelo timo kolo bakubimisanga pile oyo tango protection ubimisanga pile ya rouge oyo partout comme na nga toujours na elamba rouge oyo okay balo bana sana ngwana. Ok, merci bandeko balandi ya to comme wa plutôt suki après mon komalelo eza dossier mo sali eza ya pasi et puis ya soni ya ba avocat ne ba magistrat mboka na biso Congo dossier eza mort d'homme ndeko a étalé ba dossier eza mort d'homme d'explication ba gymnastique ya nini ndeko lebi yom to komari ke bato ba yibi information c'est individuel à la barre expliquer biso mutakufi akufi maladie nini kuna parquet général et libéré Batouana et libéré Liwa et libéré Mutakufa non dossier oh ngamo na kitabuni ya tribunal Kinkole ba Cameroun ko kitefite ba dossier yo et uti wapi et comme wapi et suki pe wapi état de droit mboka auto bundaki na pesa yo numéro à dossier oui. Numéro à dossier ezali RP 12602 tribunal de paix de Kinkole RP 12602 tribunal de Kinkole. Okay. Tribunal de paix de Kinkole. Merci mingi bandeko balandi ya to comme wapi to suki après mukolo malelo boyoki makambo to yeko mukolo malelo c'est que bino bozo ya calme na Congo to la ka to la muka il y a des problèmes 7 ans depuis de quoi kufa atika bana mi bale ba comme na agine bana o ba ko ba ministre te ba ko ba député te ba ko ba magistrat ko la binoté yo avocat yo magistrat 7 ans bana ba autant à classe yala le ba mboka oso za ko ba Russie ba Égypte ba Niger be batu mususu esi ba limwa parce que
tant que le Baramakamo, je sais que au Congo, beaucoup de choses sont mises ma batterie nyoso. Ils ont malade mingité. Mais tu sais la justice na mboka ou. Bina batu a tango protection. Batu a tango protection. Vous êtes des civils. Comment vous avez battu Nabutu? Vous avez une séquestration. Première infraction. Deuxième, batu a déjà bakangama. L'être comme mon colonie. Tango protection. Vous avez dit que papa ilunga lebaki à Kosi. Droit de réponse. Boyawa, mitune zali. Toko solana binoa. Na téléphone te, yaka ko expliquer biso. Mais c'est lebe. Yaka ko expliquer biso yo cadre. Directeur d'administration, ya tango protection. Yaka de ça mitune to retourna yo. Congolais akufi. Akufi le lenge nini. Nana kangisa kiye. Et fonction na kangela ki ayibaki to ayibaki te. Bon, soka ayibaki. Ba ayibaki bazalaki 6. Ba mikanda ngo ezolo bezali biloko à $3,000. Sur $3,000, ceux qui va sali dispatching et qu'on ça la $500 par chacun. Ngai nazali prêt à kofuta $500. Depuis moi nanga bimaki nanda ko le 21 novembre 2016. Tilelo azana tangona na zonge pa nanga te. $500 nanga eza. Au besoin soki balobi ke na futa 500 na futa 3,000 nyoso. Na koluka 3,000 wana na bandeko ba kopesa 3,000. Na futa bango bazongisela mwana na ngai. Bazongisela mutango zongisela mwana ngai. Na zoluka mwana na ngai na aluka eloko musu te na besoin na eloko na yo moko te na besoin na mwana na ngai. Pesanga mwana na ngai na aluka mwana na ngai. Maloba na ngai yango wana. Merci Badero. Boyo nga lobi no. Tango mbongo za combien? Ba pesi bino mbongo. Bozo sa monto ya ba moyi. Boko zongisa e. Ah. Na suka pra mokolo malelo. Kimi akolo nzambe e yingira na maboti na bino na pesa kaka mbote mingi na les gars les mvoandu de Besingombe, Clotaire Longi. Les mvoandu de Besingombe toko zela yo kuna na Moamba. Député à MLC. Marc Sola pa pesa biso passe mingi.